balingaki biso na kati ya makanisi biso parce que ezalaki wiklo biso moko toyebi nini totindaki mais lobi tomoni une délégation ya basango na bapasteur bakoteli na Rwanda honorable président bake na Goma. On ne peut pas s'en passer dans la situation où on a président. Parce que selon Honorable je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu quand vous avez pris la parole de ne pas nous ramener vers le bas. Les évêques, avant de voir le président de l'Assemblée nationale, avaient vu le président de la République. Et ils ont communiqué à l'issue de leur audience. Ils ont vu l'honorable Martin Fayoulou et ils ont communiqué. Alors, cette question des évêques qui se retrouvent à Goma à la recherche de la paix, laissons cette question au niveau du président de la République et le gouvernement. Puisque vous allez parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Alors, laissons cette question à ce niveau-là. Et moi, votre président du bureau de l'Assemblée nationale, je poserai la question au gouvernement pour savoir qu'est-ce qu'il en est au juste. Puisque ici, nous risquons de verser dans des débats. Ce n'est pas le moment. Vous savez que si vous voulez... Bandeko ba bolingo, likambu oyo ya basango bakie Goma, eningisi Zaire, etumbi Zaire, balobi bakie osala nini président pesi bango nzela te, kaka nde bouti koyoka nzoka nde ezalaki mokonzi ye moko mesino, bolanda ba réaction ya bato ya IDPS et autres, bolanda Zakari Bababaswe, bolanda Eliezer Tambwe na ba analyse na ye, et puis après bongo bolanda continuité et analyse moke tosali na ndenge toshitaki boyoki ndenge vie kamere kameleon ndenge babengaka ye azongisi Eliezer na nzela. Donc la politique c'est l'art de mentir obo omona yango te ba vérité bato bazokanisaki basango bagende na ndenge na bango basango bagende na ndenge na bango te. Fachi Beto azali na nsima na bango, muta tindeki bango voir même si on peut dire po akoluka kimia to pe négociation, sinon suite boyoka nyonso na kati ya suivre. Merci. Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Basango, jour bateau on a fatigué. D'abord, yo muto facilité qui basango. Hein? Oye bani. Nous avons regardé basango. Moi, bateau nous basango bazo mona siko. Basango ba mona na bango bango bandaka. Basango kutuna corneille nanga donc tous les jours. Kutuna bango. Basango ba mona Vital Kamerhe. Na coulisse. Ba mona Fayoulou. Na coulisse. Ba mona Bahati. Na coulisse. Ba mona même Judith Souminwa. Na coulisse. Ba mona Batutu na coulisse. Oh ba sala oyo. Basango bandaka. Basango en fait ba bandi les lotés. Vous voyez depuis 2018. Basango ont contesté l'élection de Félix Antoine Tshisekedi. Basango bayaka na programme de banda Genève. Fayoulou. Basango baza toujours la logique moko boye ya balkanisation. Basango babande l'autre to pour s'arrêter. Tango yo muto yo pion yo za na présidence ou facilité mo na président, mon président. Président Tshisekedi na bango na bango boye. Démarche bozo sala oyo. Depuis 2019, unité avec Congolais surtout. Je vous ai demandé ça depuis. Moi, j'ai toujours prôné l'unité et la cohésion. Mais pour nous relaxer, c'est que démarche na bino eza démarche mogo inclusive.
bozwa mpe bandako ya nzambe misusu eza ya minene na kati ya mboka na biso mpo boyekaka bino mibale protestant na catholique wapi kimbangiste wapi salutiste wapi baeglize ya molimo oyo atambo lukoki ya dirijaka wapi baeglize mosusu ya bareveil nayebi te soki nani yango azali awa bino mpe batata oyo baancien oyo bobundisi dodo kamba tita nde makasi esili bino bobundisi dodo kamba bobundisi ye tu bobundisi ti bokwesi ye lelo botikali coquille vide les églises de réveil eza coquille vide bokoloba nini bobundisi motu ayaki na esprit ya kotelema lelo bacatholique faci ayebisi bango démarche na bino oyo boye nga naza na problème te je l'ai prôné depuis 2019 l'unité et la cohésion depuis toujours nalobaki yango mais bobakisa bolakisaka eza likama bacongolais bobakisa bakimbangiste bobakisa bato armée du salut bobakisa bamusulman bobakisa église ya milimo ya réveil baéglise ba Saint-Esprit donc otambola mpoki akambaka nayebi te soki ye moto aza président et puis bozwa bato église de réveil comme ça bosali équipe mobimba bosali badémarche na bino Faci atikala jamais koyebisa bango ke bokende kosalela nga démarche quelconque jamais mais le fait que Faci ayambaki bango grâce ya complice moko aza na présidence et comme lokola Faci apesi yango poids alégitimer démarche na bango wana eza problème te mais ntango babimi na Congo bazaki avion moko na Jeannette Kabila bakei ti Nairobi motif toke Nairobi bakomi na Nairobi président Ruto président oya Kenya Ruto anti Tshisekedi ayambi bango ye mutapesi bango avion bakei ti Kigali Kagame ayambi bango apesi bango ba directive Kagame apesi ordre bafungola barrière bafungoli barrière bango bakei na lobby ne fût-ce que pas pour l'éducation de nos enfants un rebelle ça reste un rebelle mais tala ndenge basango bavandi kornena nga koti bango batelemi otelemeli rebelle otelemeli nani président otelemeli nani nga na yeba donc je vais éduquer mes enfants nous allons nous église dire à nos enfants que rébellion eza bien po lelo basango boye senko ye avandi liboso mpona devoir bokoti bovandani botandani bokamwe na bor bato baza en face na bino bomoni ke eza bakongolo boyebi te bino kasa bomona liboso na bino Henri Magie bomona liboso na bino Ada Chalwe bokasa bomona liboso na bino bato ya PPRD nyonso borecruta wana mais bomoni bilongi bondimaka te Corneille Nangaa kaka nde boyebi bomoni siko film et puis Corneille Nangaa koti baannonce Chole atelemi seko batelemi donc botelemi nani botelemi le président boni esopi bino ba sans esprit esopi bino ba sans esprit sikoyo les vents commencent à s'élever au Congo le quoi bokie kuna so bozo bakanga bino les prêtres doivent être interpellés place bozo tambola molimo ya bakoko bakongo ezolanda bino boke na Nairobi lokola mutu nyonso tute lokola mama azolekaki de Dubai te lokola Kongo yaki Dubai ake ya Nairobi kopema te bokendeke pa président Ruto et puis Jeannette Kabila yosali na kati ya délégation na bino boke na Jeannette Kabila bino boke pa Ruto so vous êtes prêts na éviter dans une information vous étiez dans le même avion vous étiez ensemble boke na Nairobi moni Ruto anti Tshisekedi Ruto apesi bino avion ememi bino ti na Kigali bokute na Kagame nde apesi bino autorisation botambola po batagoma bayebi ke bokoti goma nini procureur de la République service de renseignement vous devez les interpeller et les entendre sur PV toute personne qui a fait partie de cette délégation pour aller rencontrer les rebelles il doit être blague. Senkona et SCC doivent être entendus sur PV au niveau des services de renseignement. On doit les entendre sur PV. On ne plaque pas avec la souveraineté d'un État. Ici a souligné que, selon le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaï, le chef de l'État n'a jamais coupé sa mandat. N'a qui que ce soit pour la makambo dialogue.
eza makambo bango moko bazosala. Est-ce que initiative bakopekisa mabeto malamu bakopekisa te tout Congolais akoki kozwa initiative na ye. Mais na lingi boyokanga bien. Tangu na yoti Monseigneur Choli koloba ke atuni bananga ke problème ya exploitation ya minéraux na balkanisation ezali ya bato bazoloba balobi eza yango te miyibi ya modèle Rwanda. On a vu le minerai sortir. Bayibi na mituka bato, bayibi na ba sous-vêtements ya bato eke Rwanda. Ils ont tout volé ces gens-là. Bayibi muyibi bazolo tala degré ya kowanga ya muyibi ya modèle Rwanda. Minerai zo bimaka mikolo nyonso. Il n'y a pas de balkanisation. Siko tanya Rwanda oyo yeko sala nini. Tala degré même ceux qui bakosaka bato. Oto senya aéroport bafongola, port bafongola pour que banani baya. Loba peut-être pour que bato bakima bakende comme ils sont maltraités. Bande konangai. Je pose encore une question. Est-ce que molimo ya nanga eleki ya bakongolais nyonso to bazokufa bazokontinue kokufa lelo encore babomi? Depuis que Batouana bakoti na Goma na tela kibino vice-ministre mukolo ya nomination na bango ya présentation na bango interview à liboso kya Nyarwanda. Sur les 3 personnes ba présentaki mibale bazolo baka kya Nyarwanda malamu, le reste de langue ba yebi angote. Et ko balana na revendication ya nanga ya ke ifo kya Nyarwanda eko ma langue na Congo. Ce que ça veut dire, c'est-à-dire, kuna, il faut annexer yango na Rwanda. Yami bale na tali sibino les différents journalistes rwandais bazotinda pona ko couvrir makamuna ba. Yami sa tulelo nazotela bino mwasi oyo ine rwandaise azana l'un des ronds-points ya Goma azoloba bazoni kumisa koma bakoti na Congo lelo bazana Goma bango bazo seka bande konangai. J'aimerais parce que je me demande si un vrai Congolais peut soutenir même na pongi bato ya Congo makila Congo ezo ganga ezo koma quelque part. Maintenant nazo songa na makambo tozana tovandi kaka boye tomoni batata na biso les évêques et les pasteurs, quelques évêques et quelques pasteurs, bakei Rwanda. Nous sommes pendant l'agression. Bakomi na Rwanda, bameni bango ba escorter bango pa ba Rwandais. Bakoti si bango na Goma par la grande barrière. Bakoti bakena hôtel Serena. Bakiti si bango nanga kati mandefu alati veste. Il se croit à sa commission qui chef de l'État. Bake kuna bafandi na ye. Batambole après, Monseigneur Chole a sali interview à Talisi bango koma bango batuana bazana importance na makamuna bango bazo sala so qui a pacte. Vous avez suivi. Tchanya Rwanda ezokende. Oko soutenir na ndenge nini soki oza Congolais. Wana ezaba makamuna lingi boyoka kama malembe. Pourquoi je passe ici? Parce que ba Rwandais bazana armée numérique na bango, na intelligence artificielle na bango, o balobisaka batu. Vous pouvez croire que ce sont les Congolais qui partent. Il n'y a aucun Congolais, un vrai alors. À côté de soutenir Biloko. Un vrai Congolais conscient ne peut pas soutenir. Le chef de l'État vous dit qu'il n'a envoyé personne. Ponani. Pour chaque État, chaque gouvernement, chaque pays, tant que babomi ba citoyen na bango, l'unique option d'abord, c'est de venger makila ya bandeko babomi. Et non de dialoguer. Ba État nyonso à travers le monde. L'option, parce qu'on a tué presque 5000 personnes, le rapport, il y a ONU, ezoloba 2900, et quand vous prenez les gens qui meurent aujourd'hui à Goma, tous les jours, vous n'allez pas croire, comprendre qu'un Congolais, à
kokamwa nga nayebi te bozosoutenir nanga ndenge nini bato bazoboma bato boye répondre na invitation ya population ya Goma basengi ke bazosouffrir mingi koya na ya zoya abomi presque 5000 personnes. Maintenant oye ko secourir bato mais oye ko boma peuple ango wana soki esengaki na nzela nini parce que nanga n'a jamais été candidat. Bato bakosenga CS sénateur azolobela démocratie représentative. Et ça n'a pas tout qui ne peuvent engager le peuple que bateau va bénéficier d'un suffrage na bango ba vota. Nanga n'a jamais été voté. Il n'a jamais été candidat. Il n'était pas dans une politique active. Et les lobande konangai, tout le monde ba tata ba évêque, tout le monde ba pasteur, ba j'ai quand même courage à kokende Rwanda. Après Rwanda, c'est que babeti ba tour na bango, ba komikuna. Après ba koti, ba bandi koloba. Nous on attendait voir les cultes. Ba tata na biso wana basangani ndenge bakendaki wana bakeko sala culte ya bao bakufa. Bao babomi na Goma. On attendait délégation wana ke na prison ya Munzenze. Bisika batumba kibasi mibali na bana. On attendait ces gens-là kolanda ba militaire na biso yo bazoluka ko récupérer bango tout na Monisco bakende kotala bango. On attendait ces gens-là aller voir le blessé, autant de blessés qui sont là. C'est ce qu'on attendait. Mais ça veut dire quoi? En d'autres termes, ba papa na biso balobika que lokola tosala ka misa pona mutu nyonso. Ata pour un bandit, ata pour un malfaiteur, misa bawela ka mutu te. Ça veut dire que yope zomandu ki bomato ko couvrir yo. C'est ce que ça veut dire. Nazala kana difficulté. Ya ko critiquer basali nanzambe parce que je connais leurs valeurs. Mais ça nous dérange. Aux États-Unis, les pays à vieille démocratie, Kakaboye, Oussama Ben Laden, aya bomib américain. Yo pasteur au télémi, ok pas ba terroriste, au kanyina bango ba photo qui au nom de la paix, aux hommes à ceux qui n'engagent bande konangai. Et qu'est-ce qu'on veut obtenir? Le message est le seul message. Je suis criminologue. J'ai discuté avec un autre criminologue, Otto Salanaye, gestion de paix des conflits, qui me dit, mais là tu prends trop de positions politiques. Quelle est la solution? On cherche des résultats différents, na même formule. Batouana va vendre sabat. Basigna, ok, mire, ok, tout va na ko gérer na bin. Oyo, tout ça va soda na bi ok, to tche bangon armée. Otto Salani. Aujourd'hui, tout ce qui reste comme revendication na zo e bisabino. Non so bako senge pa banango. Ezaka ke mabele oyo ya Goma, mabele oyo tozanango, bopesa ngo ba Rwandais. Maintenant, la plus grande difficulté, bandeko, ezaya que, bokozo mabele wana batu bazalaka. Bakolo mabele, le nord Kivu ba oba vandaka, balinga kana bango kokoma ba Rwandais te. Ce qui bazalaka tana moi souci, moi tendance moko yake, balingi bakoma ba Rwandais, ça pouvait se comprendre. Mais ils ne veulent pas devenir des. Bino kaka tala moi si wana nenga zo sepela parce que a komi na Congo ba mona Congo paradis nya que vous ba congolais qui ne comprenez pas vraiment. Depuis qu'ils sont là, il y a une vidéo là de monsieur qui relate comment on a tué son père, on a tué ses frères, ba zui bango ba kena bango bino bo yaki pona kinya. Vous continuez à tuer encore, pourquoi? Vous avez qualifié les FARDC que bango ne mutu babona mak. Aujourd'hui, pourquoi vous tuez autant de personnes? On attendait la délégation qui est partie. Allez palper du doigt ça. Botika oko sabiso ke tokendaki to mona pe image te. To mona bino na image ya Munzenze. To mona bino na image ya ba morgue. To mona bino na image na ba hôpital. To mona bino wana comme ça to gondima. Vous n'allez pas vous limiter à Serena. Pour aller vraiment nanga vandi lokola chef. Bino bo vandi kuna et vous oubliez que ce nanga là à diriger la CENI à travers l'Église. Mais si l'Église doit être loco, oya que ezoya to contribuer na malheur
Donc, Nanga est plus citoyen que près de 5000 personnes au Baboum. Tozalaki apona kopesa makanisi na biso oyo mokonzi ya mboka asengaki biso. Na kati ya makanisi biso parce que ezalaki wiklo, biso moko toyebi nini totindaki. Mais lobi tomoni une délégation ya basango na bapasteur bakoteli na Rwanda honorable président bake na Goma. On ne peut pas s'en passer dans la situation où on a président. Parce que selon Honorable Elésière, je vous ai prévenu quand vous avez pris la parole de ne pas nous ramener vers le bas. Les évêques, avant de voir le président de l'Assemblée nationale, avaient vu le président de la République. Et ils ont communiqué à l'issue de leur audience. Ils ont vu l'honorable Martin Fayoulou et ils ont communiqué. Alors, cette question des évêques qui se retrouvent à Goma à la recherche de la paix, laissons cette question au niveau du président de la République et le gouvernement. Puisque vous allez parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Vraiment. Alors, laissons cette question à ce niveau-là. Et moi, votre président du bureau de l'Assemblée nationale, je poserai la question au gouvernement pour savoir qu'est-ce qu'il en est au juste. Puisque ici, nous risquons de verser dans des débats. Ce n'est pas le moment. Vous savez que si vous voulez avoir la paix, la première chose que vous devez chasser, c'est l'émotion. L'émotion. Nous voulons la paix. Les gens qui sont à Goma là-bas occupés maintenant, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, veulent la paix et ils nous suivent. Faut pas que... La famille, la politique, l'art de mentir. Et inda kiawa, je crois, bolandi longoma, Zakari n'inga ko bimisa miso, ako tombola mutu likolo ndire, mutu rouge. Oye musele ta mutu rouge a matar likola mira tombola mutu likolo twin. Ako lobe bele, sans réfléchir. Et namekai ko sala analyse moko avant même et réunion oyo vidéo oyo na tsheli bino oyo ya caméra ya caméléon caméra oyo nalobi to réfléchir na sala ki on a TikTok na ngai. OK, basango bakei Goma kokutana na chef ba rebelle balongwe Kinshasa et ezate ke basale on ya kobombama bakei batutu bayebi ke bakei ko dialoguer. Soit disant président ayebité. Mais makambo bango bake ko dialoguer les hommes ambozo ko engager République Mobimba y compris le président lui-même. Mais bozolo bake président ayebi angote. OK. Ce qui président ayebi angote réaction na ezanini. Parce que tout tikal ko mona réaction Félix T. Kaka suki ministre na bino soki muyaya selon les heures lobby que ya lobaki président pesi mutu moko tenzela. Mais bizarrement basango ba responsable ko la basango ba kei ba longwe musika ya Kinshasa et botala ba kenda même ti voir même Kigali au nom de la paix. Et puis bolo ba que Félix a pesi bango nzela te. Si Félix n'était pas d'accord, normalement il va stopper bango. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la politique. C'est ça. Et le bilan ata muninga mo lo bitala mamba Congo so bolo bima mo PPT bo vana binonye. Et Félix wa muninga na mo lo moni Félix am ta kotala na miso asali onyon sozo sala sepeli ko sala tina suka na monika silisi akei boyebise baba ekende. Nzambe tangu denile salobaki ke batu babomi Congo eza ba pasteur na ba politicien. Tant balo baba pasteur on a plutôt baba représentant baba religieux ou encore to bazo représenter bonzambe yi comme voir même basango dona basango na kati do bomundi basango ba shole na bino ba ambongo
ba traître ya kosakana te ba politicien na bino obozo mona ba traître ba pasteur ba traître batu mabe batu bazana base ya malheur ya ba congolais eza batu wana classe ya batu wana nyonso na utu ko mentionner Félix a osa sembla mais yende mutu wana sima makambo de marche basango basali ezaki eloko basololaki pourquoi pona amona minute mayele eza ya kosila so mona eloko asala te il négocie asilisa deuxième mandat ndenge aza wana aza na souci batika ye au moins asilisa deuxième mandat et alobaki akochange sous constitution te mais biloko wana koloba na bino yango boye te akokosa bino kaka na babenga na discours asalaki Félix alobaki ne nous allons nous battre c'est ça non tokobunda ça suffit maintenant kaba biloko na lobaka na kokisaka te wana la monde escarmouche bino mo mituna te pourquoi mambo alobaka sala yango te à la monde escarmouche boma batukuna asala eloko te je vais déclencher la guerre avec le Rwanda asala ka yango te bo mituna te do batona ba batakolanda te bandeko na ngai to bundela Congo na biso na ba forme nyonso o to koki ya koloba to loba et surtout na zo insister à losambo to continuer ko bondela parce que nzamba capable par la prière ya ko susciter bato basengeli pour na délivrer Congo to bondela nzamba tindela biso Gédéon wa okangola Congo na maboko ya Madia c'est ça et kolongo ya basango na Kinshasa kokende Goma kokutana na nanga eningisi Zaire bato balobi mais c'est quoi ça président lobaki makambo ezate tozo bunda nzoka ndeza président mutatindi bango bato lokola ba Eliezer basimbi ba mama na batouche bomonde bazongisi monde Vital Kamerhe azongisi boyoki nda yebisi ke avant bakende kuna bakutana na mokonzi ya mboka abombi yango talobi yango au nom de la paix mais ba Congolais ba s'embrouiller pour rien tala Zacharinda bimi ridicule c'est ça la politique bande onanga to continuer au bondela nzamba otindela biso Gédéon émission mona salaki hier sur Fatia qui a fêté Saint-Valentin na meilleur au sala juste moi et babenga yango nini narration moké par rapport à parcours à Fatia ko yana na pouvoir tout ça et qu'il était le choix de Dieu na moni bato belé ba réagir na ba commentaire en disant que toko saka na kombo nzambe et toko loba n'importe quoi ce que choix nzamba ko zala boye écoutez dans toute chose il y a la part de Dieu il y a aussi la part de l'homme OK so botangi bible bomona bato belé bazala ba choix nzambe mais basilis basuka ba accomplissa ba mission te et basuka mabe tel que Saïl il était le choix de Dieu Saïl la bible azala choix nzambe mais Nzamba a rejeté pourquoi? Pour la désobéissance. Salomon était le choix de Dieu. David a zana bane belé. Na logique, fallait moi na liboso nda yingi na bokonzi. Mais choix Nzambe zaki Salomon. Bagina ozo moi na ya Bathsheba. Salomon asuka ande nene. Akufa idolâtre. À cause de Salomon et bokonzi royauté et kabwana. C'était à cause de Salomon, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc, dans toute chose, il y a la part de l'homme. Mais il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Par Nzambe, sera tindi moto. Par Inaye Nzambe, asala ngo toujours parce que Nzambe est fidèle. Mais par Nayo moto, soko sali ngo mission ne simbate. Félix, c'est le choix de Dieu. Moto a contesté ça, moto a yébité. Ok? Je parle des choses spirituellement. Moto nyo sota concevoir ngo, moto nyo sota comprendre ngo. Peu importe forme à komela na bokondi ezaki nzambe nzambe aza souverain asala mamunenga lingi na ndenge na désordre na désordre ya nzambe comment on dit ça et dans le désordre o batu bakomona na misu il y a l'ordre de Dieu de nzambe façon na osela mambo za des fois désordre na misu ya batu sagesse nzambe za folie na misu ya batu na mitu ya batu ya mayele ya mokili c'est ce que la Bible dit c'est ça Félix c'est Dieu qui l'a choisi mais malheureusement na place ya sala o nzamba lingala na nzela nzambe malheureusement ye ko sala mamuna ndenge nayi nzamba réprima ya reprocher bambala na bambala mais malheureusement c'est ressaisir de la minute au bande ko zara to bondela nzamba tindela biso Gédéon ah oui parce que facile Dieu l'a déjà rejeté son royaume babenga onen et bon continuer c'est comme il comptait hein. Donc c'est ça. Na moni mutu mona ba commentaire a komi olobi ma passe à Félix César parce qu'alingi Congo.
Soki lolo bien signé kaba accord na Kagame borovanda na kimia. Mais il faut être bête pour dire de telles choses. Hein. Kagame a Rwandais. Félix a Congolais. Et Félix a Kamba Rwanda, a Kamba Congo. Donc pour Félix a kimia to na mboka to bongisa mboka, il faut signer accord na Kagame na lobby. Yango kobo ya ko signer accord na Kagame. Nde petit si Félix a bongisa social na mboka. Modèle Congo ane kroma na Kinshasa na obat bazo préféré bazonga na époque Kabila. Bah Kabila zonga na bokonzi pona mi parce que ntango na batu malgré pas ces alara nango mais c'était mieux qu'aujourd'hui. Et raison me bozo zo ezali Kagame na mais attendez il faut zala bato mitu esala malamu te hein pona lo babilo raboye. Sikoyo Kagame apekisi Félix abongisa Mboka Congo mapekisi ete ayiba mbongo. Apekisi ete abongisa famille na ye. Kagame apekisi Félix te ko bongisa famille na ye. Apekisi ete ko s'enrichir mwasi na ye mama na ye na bana na ye na bandeko na ye ma empêcher kaka ko bongisa mboka ya Congo. Un moment il faut être intelligent dans la vie hein. Eza mawa eza pasi. Félix aye aweli bomengo bozui angindi abongi le reste s'en fout. Na ba mama mike ezanga tina il est incapable de le faire. Toloba te. Et comme on toza ba ene to lingi ete. Modèle biso to linga ki Félix oyo. Eta mususu yo komata alinzaka te hein. Webi pasa osala nzembo. Ngana salela Félix nzembo na mutu nyonso yo kangwa chaka wow. Ailleurs lo banana ke no eza po bolingi ete. C'est ça le problème avec les Congolais. Congolais pona yeko linga mutu ngelo ba kokanga misu même liboso buzo ba bêtise ya ba erreur a mutu wana. Congolais au nom de l'amour pour aligner mutu soit disant ata moni mutu wana sumbi na miso abato betele maboko. Et pourtant sumbi na miso abato. Ba olola ba ko seka po alumbi solo. Yo lo yebisa ke no na miso abato asumbara te. Non. Parce que soit disant yo lingi nde o ba benga ki fana kwiti yango wana. Siko biso ba mususu to linga na bolingwa solo. Les Français disent qui aime bien châtie bien. Ceux qui mutu sali mabe, il faut rappeler que non awa o sali bien te pona ni po bongisa. Et malheureusement pour les Congolais, ceux qui lingi mutu te ata mutu na sali ba malamu. Le fait ka linga ka ete malamu wana etaliete. De même ceux qui lingi mutu ata mutu na sali mabe etaliete. A continuer mabe ya ko betele maboko ya bolingwa mabe et d'ailleurs za route bolingo pete. Bolingo solo za la bongo te. Si réellement vous aimez une personne, il faut boyer mutu wana, c'est ça. Donc lokola tozo ko rappeler Félix ba erreur aluka bongi c'est comme que notre lingi était. Et à ma mingi eza pasi pona bino. Voilà c'est ça. Donc mutaza sima senko na ba démarche ko luka kimia na este ti na Rwanda c'est Félix Tshisekedi Chilombo Antoine. Donc nde eloko toyaki tosala émission oyo donc bandeko bolandaka penza makambo oyo elobama en public te ya sur la politique généralement makambo balobaka yango te moto elekaka na sese c'est ça donc bato ebele batikali na bango na soni na makambo et pourtant vérité eza autrement epesi mpasi epesi mama me boki voulez-vous mboka Congo fati be tomuka ntombolo be joua bilumbu be et moi quoi ça tenta be le président le plus lourd be le président le plus costaud ah Chilombo ni mema moi maman mobile ni akeo bandeko abonnez-vous massivement sur MDG TV Mafuta ya Sika. Moi c'est la grande dame, activez la cloche pour ne rien rater. Comprenez mon émotion. Likez, surtout vous likez mes émissions s'il vous plaît. Likez, partagez. Des bonnes choses, hein. Des bonnes choses, Toli Bino. Tout le monde embarrassement. Merci, bye. Zambena boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambena boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ.
mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika.